Voici notre dimension du Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Parce que nous n'avons pas beaucoup de politique, mais non. Politique est pour nous. On est pour nous. Non, politique est pour nous. Tout est. Vous avez nos mécaniciens, vous avez la politique. Vous avez nos joueurs, vous avez la politique. Mission, c'est la politique. Je crois que. Il y a un moment là que. Kafoya, ils ont ma casse dans le Congo. Il faut passer dans un bâtiment de mon peuple. Moi, ma baie. Mon peuple, moi, ma baie, c'est le Congo. Mon peuple, moi, ma baie. On est biso. Même si on a des francs, c'est mal. Tant que je suis en 2020, c'est ma baie. Ensemble, beaucoup de gens. La commission Dieu business. Ba mwana ngo ya elengi mais fimbo ya Nzambe, kanda Nzambe. O bozomona ezango ebandeli. Basala Nzambe bele ba ko sambwa. Mais Kofi amiye bakate. Kofi azati na kata dictionnaire. Ngaza ki mauvais de mauvais. Tant que nous faisons ma fusumu, on a ça là parce qu'on m'utilisait. Que moi ba orchestre. Songi dit quand même wana nani azotindonde ndenga ine maisha park on m'a dit ba chinois ba tika 5 chantiers 6e chantier comment ko piloter ba œuvre congolais ba nigérien ba ndingari ya yo kenda na ba western kenda na ba monnaie grand maria omona artiste monnaie na zolanda $10. Voilà bandeko balandi info 16 bandeko nangai mbote esika bozali malgré confinement na ba côté mususu baza déconfiné ba mususu baza confiné mais biso tozo continuer ko salela bino musala oyo bopesa biso musala ngonini musala ya kolukela bino basango oyo pe makambo oyo ezoleka na ville province ya Kinshasa pona lelo to yambeli bino ndeko na biso papa na biso Chaka Congo na ye tokoyeba kosolola makambo oyo ezoleka na ville province ya Kinshasa mbote Chaka Congo. Mbote nangai mbote mikolo ebele bon monika ka ndelo bi confinement okutinga na garage bon zomona kete obongisa mutuka moi entretien et merci quand même moi là c'est par la bino pour la souci na mingi vraiment que non na remercie mingi en tout cas la moni boningo en tout cas. Merci ndeko na biso Chaka Congo mais toko meka kosolola moi makambo ebele ezo leka na Kinshasa surtout côté ya artiste poyo oza makasi yango pesala ki osala émission na yo artiste en danger bonina no sango ya émission artiste en danger nous association vraiment que aimer mes sites na Ottawa. Aux États-Unis, en tout cas, merci et même ici tout. Parce que Monique, il y a des gens, des temps en confinement, sans blaguer, ils comprennent que les gens qui ne ça, RDC se vivre dans la diaspora. Voilà. Maman Claudine Kanza, merci mingi. Que l'émission a profité pour payer ça, merci. Ni n'était pas la diaspora, en tout cas, allez Bumba, Michon Noka, Sandra Bumba, Maman Nangai Claudine Kanza, Maman Aning, Maman Aningomba, merci vraiment que puis sous assemblée en tout cas, nous n'avons pas ébélé en tout cas, nous n'avons pas mon papier m'a ébélé, nous avons en tout cas que les deux l'ont ébélé en tout cas, d'abord il faut avoir une reconnaissance,
ya bandeko ya diaspora biso totambola mais bango na batambola te mosusu bazo risquer pour atteindre temps mosusu moi 10 euros to 10 dollars pour tout lia vraiment que en tout cas Amoni Mabassa maman Léonie vraiment merci vraiment merci pour bozali. Voilà, na occasion oyo tozo meka kosolano likambo oyo ya moko oyo aza asutenaka mingi artiste en danger y compris na yo moko à la personne de pasteur Mukuna lelo azali na prison ya Makala et puis dossier na ye e bandaki lobby tango zotala makambo wana oyo ezoleka tout autour na mosali na Nzambe ozo komi lobela nini on reconnaît les bons amis de la malheur. Tu vas applaudir malheur à Mukuna. Il y a des gens qui vont applaudir, mais Jésus a kenaka si comme moi c'est moi ndumba a banga a bibe na bina katne sur l'accent dans la salle sumuté. Je crois que pour le moment tout tirer les conséquences nango parce que netinga passer Mukuna avec Mukuna il me soutient beaucoup na les cassation dans ce sens ba kotamba na ye na baptiste bazo na problème mabela en tout cas totamba kana mingi vraiment que dans tout ça que cause na ye ba ben na italiano notre cause à nostra soit de la cause du peuple congolais nzambe akumbisa ye. Parce que nous avons beaucoup de politique, mais non. Politique est pour nous. Non, politique est pour nous. Vous avez nos mécaniciens, vous avez la politique, vous avez nos joueurs, vous avez la politique, mission c'est la politique. Je crois que dans tout ça, on a la salle de M. Belé pour la conserver beaucoup. On a déjà que même avant parce que façon naïe a revendiqué que naïe habité pourquoi comité à niveau là parce que adieu à César ils ont pas mais naïe habité pourquoi à mes côtés ma politique parce que naïe bi pas beaucoup naïe ngami mama balé makamona à église bon tu habité ba ambition hein azolinga parce que oh ça mutuna ye biso yebi angote bino bozo molaka mukula kwa koni makala oh akangie mais lui il a ses ambitions oh biso bat musu to yebi biso angote mais dans tout ça en tout cas que to senga justice et ça la musana nango que to senga na basana na Nzambe basunga biso parce que à lire autres que na mboka oyo ndeko na ngai iso bangisa bamuso so molaka ndenga likolo abamona likolo nini venezo bangisa iso bangisa omonaka obataka bale soki bien ngokota cafouillage ozomaka ke bien ngokota cafouillage zoyaka cafouillage kaka yango ozomona ke cafouillage za makasi na makambo mboka Congo il faut basala nzamba batelema na mopepe moko mabe za na Congo mopepe mabe moni biso même ndeko na na Frank Semai ta ya banga na ibse kama 2020 za nemoko ya mabe anemoko vraiment ya mama be ko salama parce que écoute il y a des billes rien n'est encore fait parce que ça la plan moko akabura Congo atangisa makila bana Congo yango monde basala Nzambe tokeba bana Congo nous ba wala émission partout vous allez attention distraction le Satan a déjà un plan diabolique pour na kotangisa makila na Congo mais Congo avant Nzambe la terre Congo balali je crois que Dieu va faire encore beaucoup de miracles pour les Cambodgiens d'État comme Congo parce que makila bana Congo etangi mingi kende maman nangana ni fondation Teteyenga la puissance moto aux fondation Teteyenga moi nangai bibi promesse c'est comme moi maman na biso na Luanda ngana monike na Luanda monike batu et ça batu passe mingi que comment tout le monde perd espoir na biso ndeko nangai ni n'était pas la diaspora soulèvement moko na Kinshasa allez voir kena ba western kena ba monogram kena ba ria umwe ndenge batu atondi en trois diaspora pas vous allez nzamba bakisela bine belé
parce que motema monene boza nango moningi barisque kutu bamosusu bana bazobanga corona te mabimi batinda ndeko na ye même 10 € to 5 €. Nzambe apambola bango en tout cas mpona papa mokunda ke nzambe abatela ye toza na besoin na ye aza mwana mboka vraiment que tosengi justice asa mosala na ye. Voilà. Mais tokende nano moke ndeko na biso tiaka Congo, est-ce que ces derniers temps tozomona kaka bavideo oyo ezobima na internet ezotambola kaka mpona kosambwisa basali na nzambe? Est-ce que eza nzambe moto aobimisa mabe na bango libanda ou bien eza tozokende nde bato baloba bamisusu au fin du monde? Neti koyeba apôtre Jérémie bagi apôtre Jérémie ye azalaka ko ye ndo yaka na système ya kubwaka veste na azala kosambela mingi na imika. Voilà. Ndeko na ngai pasteur J Max Masia mbote bozali évangéliste Pacheco Itila mabonde de kaka toujours mama Bendigo de Sar musala nzama asuka na ndenge mabe pasteur Jérémie asuka ndenge mabe akufa pauvre malheureux tala mama nzambe. Beaucoup de gens la commissango Dieu business bamona ngo ya elengi mais fimbo ya nzambe kanda nzambe oyo bozomona eza ko ebandeli basala nzambe bele bakosambwa parce que bazoyokisa nzambe soni esika azali parce que c'est impossible que yo mosala nzambe okolinga mwasi ya moninga na ya mosala na yo mo mosala nzambe kobo kaka nzoko yo mozote yango non. En tout cas même tango ndeko fanga sama ya ibisa ngai ya kibambo ya bakaba mitakala wala ba photo ils ont l'accès que ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des gens qui sont infiltrés pour na bazwa moyen vivre ne mikolo ko bakangi l'église ya somot. Mais en tout cas nzambe yakumisama nzambe azwa lokumu voilà moni yo comprendre ba la poto oyo zaki sasa va comprendre que tout le monde biso que awa toza na sayo esika basala ka basukula mituka vraiment ne biso akobalena muke monake to la sayo ici asukula mituka vraiment que monique ambiance nango vraiment moni to la nature vraiment que vraiment maman na biso Lusa Adelaide Fondation Lusa Adelaide vraiment merci pour Zali la beauté pour toi la cape ya de tout ça nango ya pas pour misère la pesi moi na biso Rita Mizele bientôt fondation Rita Mizele ya kofi na corona non papa bela kimingi bari asaba nsemba kitoka ya siembaka na Nico aimbaka na Madiata aimbaka na papa Bombenga vraiment que bana papa kufaki souvent na lobaka na batu là il n'a pas d'argent et puis que toujours dans la souci nango moi nanga nene soki le pesi mbote bazali nene soki wana soki vangwa vraiment que et ça n'a pas ce mingi et puis que nzambe fa ça la miracle nzambe ça quelque chose mundele moko bako finga moyibi escroc alinga pasa baninga lia kambongo Henri Dina oui bien il y a ça croix rouge le souci dans les accidents dans la kufi éthique la vie à danger ba tout sous bazo kamba yango ba éducation que nous laïque que nous musika parce que bana par rapport misère yo zalaka na salle des martyrs je ba tout makufaki comment bato ba commission et ça la maka là il a l'argent tchaka Congo au niveau na yote mais les longs avant que n'est pas par rapport misère na to ça la anniversaire pas Joski Kambukuta na chez village Temba na pesi chez Temba merci chez Temba merci de l'autre musu na mbo mutu kolanga na suivi Joski toke na tikena kine nazo tambusaka ye non zo senga bato bala na émission en tout cas ba soutenir ngai ba aider ngai ma de transport moi moko so yeux en panne en tout cas ba aider ngai que et le botalaka ba kitiko basala raté parce que les gens Satan ceux qui banganga nganga biso ke nzamba za mabe le monde la wana isa force moko ya Satan oyo bundisaka yo wana bundisaka ngai parce que bango balingaka nini ke tshaka Kongo na zonga na tala ngaza ke mutu mabe
mutu mabe ya nde nini mauvais de mauvais ngazaki mauvais de mauvais tant que nazo futa mafusumu on a ça là parce qu'on m'utilisait que moi ba orchestre songi dit quand même wana nani azotindo nde ndenga ine maisha park on m'a utilisé bah autant to nini comment dirais-je to pesa ki kofi na waze kwa suspension on m'a utilisé le nga ba utilisé dans ndila mabe et pas nani mais na artiste o ba ngaki kimiete monique na lo nga remesaka faire emenkanu yene mo zoka vision sans danger lelo papa emenkanu pas ali nzambe abatela ye soki nini n'était pas emenkanu na isi akufa parce que niveau la combat ki nango non yaki niveau là té ils ont pas nazala qui vraiment tourner la bataille mabe quoi ça mabe mais Dieu merci que ma bonne réussite terrain belaki j'ai vu comment les gens même il y a des gens qui ont gêné pour moi en tout cas vraiment de ce que Mburuta je crois que n'a profiter pour n'a pas numéro de téléphone naie on a besoin il y a soutien na biso soutien ça bon côté okobenga allo veto skiboni olali malamu olamu ki bien pour le moment mon hôpital au hôpital mingi ba assistance ya mbongo kate assistance c'est là nazo a numéro Vetioski batu balanda bozwa numéro ya Vetioski aza toujours malade ou bien aza na ye bien ozaka na posa batu babenga ye ba conforter ye ou bien eza nini ezoleka na toura Vetioski numéro contact yango yo 00 parce que mingi balobaka acha kango akla TV on senga bon match non ah ozopeza numéro ya ngai Dieu m'utilise nakokima mukumba na ngate marqué beaucoup de gens n'apprécient papi musuyi asali picho comment vous dire picho pilipili asali chiko venaza komango numéro ya Vetioski 00 243 84 40 88 373 wana bazwa vela bandilango 0243 844 088 373. Je crois que Bazouk numéro Vetioski qu'il faut les soutenir. Na village Temba vraiment d'après papa Sabine Badi Banga Wayaki vraiment c'était bien. Na pesi le boss Jacques Sobanuka, le boss Jacques Sabonuka. Oh a fait 40 ans en tout cas na bisayo 40 ans taba mobimba. Vraiment que c'était très bien. Na pesi sur PDG Konzi. PDG Konzi, c'est Konzi en tout cas vous soutenir bon débattre que Fondation Koloma Kambo Rami Amisi quand même papa Rami Amisi wana bali bat ba souci sans danger je crois que bazu numéro Vetioski que nini esalaka ndeko na biso tchaka Congo ke bango batala batu bakoka kotala effort osalaka te pona ba artiste bazala bien mais tango matanga batelemelaka yo pona nini yo linga kolia mbongo mingi koleka bango ou bien ezalaka nini mbongo oui mutoka ngala l'État et mingi bala tchaka ngala mbongo bata poto vraiment c'est malheureux ceux qui occupent l'État ba mono vita musu vraiment on dit mayote parce que ngala salaka makamunanga et comme akane dernièrement tout kunda tout bungisa papa lufa mawidi basali ko foire na remercier moninga na raison à remercier maman Olive Lembe Kabila comme yotangaka te remercier maman Denise Yankeru mon makomo yotangaka soko sali mabeba okanga yo kala même jour ba yebike pourquoi ba dossier les kaka ba yebike non avec ce monsieur là il y a du sérieux il y a la transparence yango omona ke banana banda c'est 15 ans à sans danger vraiment que Satan a jamais vérité na maman salaka mais ndemete de bagara que maman Claudine moi na Belgique que nzambe ankaka kwa luzolo sinon non nzambe vous on a salaka na beta katolote na mikmona katenga na danger non c'est Dieu qui m'utilise. J'aide beaucoup les artistes, même pas de non-artistes, bah veuve, bah orphelin, dernièrement. Bah moula qui, comment na sala qui n'a pas veuve, joue la bonne année. Na pesi Willy Kaembe, abenga, qu'est-ce qu'il faut faire ngabi, bah veuve valité.
bamonaki donc on a bundanga ngakete atisa mona pasi ne papa Paul Mizele topesi mwana ye Rita Mizele bandage quoi semaine prochaine ko bima on ne sent pas les artistes d'atindi ba texto na ba artiste tera la kayabo même ce qu'on peut s'engagé 5 numéro de téléphone adresse kende kutika yomoko ngaro nga c'est ça parler de CP na leki na ngai manda chante na CP na nina karma pas bageta le doyen de la musique congolaise Jean Bombenga mais il est kelingai hein maman Claudine Kanza il est kelingai et ça a plaisir parce que j'ai beaucoup aidé na ba artiste ba fondation ba ONG bota la bande qu'on a besoin de souffrir bota ba veuve ba orphelin mais en tout cas karma pas nzamba pambola yo manda chante nzamba pambola yo que yo bosali en tout cas que balek mususu ba landango na to bikumisa to na mbongo mais non ba ba ndeba lo baka on reconnaît les bons amis dans le malheur sikoyo okoma ndepo osali déjà ba œuvre pe belé o monani na miso abato on reva pe okoma un jour député to sénateur eloko lobi wana etangite alors merci wana omoni image yango vraiment wana image ya papa Paul Mizele moni ke nazo bunda ba archive na ye bona bato ayi ba souffle Paul Mizele vraiment papi aussi vraiment que Chico Chili il y a sali Chico Chili pima moko moni ba Congo il faut to kumisa ba Congolais o bazana Chico Chili o bazo evre o bazo sala les pilipili le fater na moni mobimba voilà ba par Chico Chili avec papi monsieur en tout cas to lire à pilipili wana je crois que à ça dans un lobby que lobby pour comme député na lingaki na dernièrement na postulaka mais bana baboyaka les enfants refusé parce que moni bana batalaki musika moni politique ya monde moko ezakelinga kokotango mais pour bimango c'est très dangereux parce que dans le monde politique bakomemo ba place moko pour la pouvoir pour la mokili aucun mosala te mosala en tout cas et si que la zali mosala nza pour langai à sans danger ça peut ka député kati nazo ba peuple kati et wana ozana ba moyen belé te na politique kuna ba moyen ozali belé vraiment que oui ba moyen nzamba ko pesa ngai des boss Jacques Sobonouka unique pièce unique au monde pièce rare nebiki bozo kasa me belé pour la sans danger papa ngara mi amisi bobunda pa bozali nebiki ko simba tata Lita Bembo wa tata ngai wana za reconnaissant envers ce monsieur Lita Bembo c'est grâce à monsieur oyo l'élongation a commis beau c'est grâce à ce monsieur comment na wapi Lita Bembo je crois ici fait il fallait ya que tokota la ndenge il faut relancer l'orchestre naie que moni il y a un monsieur nani Marcel Nzundu AB production mon dit batumoko mon asa danger nazo senga à partir de mission na yo ba aider ngana longwa na niveau nazali niveau est très bas na dernièrement papa Félix Sekela ba yango nzamba pesi mukumba pesi moyen mais munga nzamba pesi ngama mukumba na ba moyen te mais il faut asa danger comme unité de production exemple et là mo bisaka 1 franc même di kamozali ne di papa Paul Mizele na ko la compte asa danger na bimisi exemple di kamozali yango mais en tout cas nzamba avec Dieu que na émission na yo que bato comprendre que ce monsieur là malgré nazali critiquer na ndenge moko sakalate tu bato ba critiquer pour ba œuvre oyo ba artiste basalaka bozana ba sokoda mbongo wana nyonso ekindaka wapi pour chaque fois chaka Congo alekaka a edara ba artiste o bazo souffrir na kata sokoda il y a ngana sokoda ngana zali parmi bato yo babundi na sokoda salam mais curieusement ba comité nous ba sokoda ba évitera ngai je ne sais pas pourquoi ba évitera ngai mais na kosenga na ba artiste même à Porto ba ko kata sokoda il y a des sociétés à mututé yo be ozende ko administrateur je crois que oyo bazali wana na ngi kimia est-ce que vers qui ça kotaka batu na pete papa qui mangana mateta kimia papa nyoka longo kimia papa kuku ba nosu ba administrateur kimia contre la sokoda c'est un problème essayons de régler ça
nakati les ça se lave en famille mais curieusement makambo comme il à la télévision sokola na mbongo ebele hein ça na mbongo ebele sokola wana mais en tout cas parmi baveux ya c'est-à-dire à vie papa José Kabila après anga likanisimo na sala mitoité de santé pour les artistes yango vraiment la condamner les camons papa Félix to les derrière bah ça besoin mitoité de santé pour les artistes parce que c'était écœurant en voyant que tous les artistes presque sont pauvres malgré l'état Tamsou c'est l'état qui est complice na malade bâtisse congolais Tamsou le malade ah binaka ça va confier aux malades l'état yo kene na beach kene na Tamsou au monde peut pas les gars bah c'est les pirater et faut la douane les années l'état je crois que émission de bateau comprendre que non ah Brigitte Anani vraiment que miracle na bové vraiment que beau sur la santé pas vous allez vraiment na makanzi kitoko mais je n'ai pas de moyens pour vraiment tane te delo na 55 mingi et puis gérer mon yangi bien gérer mon yangi o mba corona wana uti lelo a commis conseiller moi comprendre comment le papa Félix Sali il a aussi manqué na ba belé même dernièrement ça qui challenge moko na Facebook collègue na Gaïta Vandale il y a Sali gouvernement na état de la République a tchakingai conseiller social qui tirait les chefs de l'État. Nous sommes la première j'ai beaucoup de matières, j'ai beaucoup de pistes de solutions en tout cas quand papa Jérôme Mouniang en tout cas Richard EDTV vraiment Richard EDTV vraiment merci pour vous aller na bossa d'agaté vraiment li papa moko yonga na papa la biso Michel Moulumba il y a assistant chef de l'État papa wana akota na motema jour papa Lufwa azo maladi abenga mokonzi bala moko de papa Lufwa na agi là on n'a pas payé même pas un rond papa Michel Moulumba vraiment merci que yebisa mokonzi mboka tchaka ko mbulu ko poste to maye to za nango to tika parce que pas tamusu besoin de rapporter dès que la lobby ba chinois ba tika 5 chantiers 6e chantier comment ko piloter ba œuvre congolais ba nigérien ba ndingari mais kasi bato apoto pe ba benga biso balobara ba musicien bazo pirater bango ba musicien bazo lia bango ba droit d'auteur mais bobwa ka peka ka ba mikonzi ngo oyo ba tika ka piraterie esalema biso nyoso tozomona ngo bino nyoso ka kokumisa ba mikonzi oyo bazo kotsa ba CD wana ya pirate na mboka na biso la pesi mona mira pejo mona mavunga ye mavunga ya sala AVC papa esanga passe mingi je crois ko ba monaka image ya mama Vilo Tumba mama tchala mwana oya ni fona te mama tchala mwana mama Mbilabel ba tous les chanteuses ba Cindy le cœur mama Vonga ya zande ko na bino lancer appel mama Vonga ya aza très malade à la maison na bundaka na tcheke na ngalema mais bazongise susu même maintenant to boite que nous souhaitons la mort à mama Vonga ye wana comme biso mo ba chanteuse aussi matanga main pour le moment sauvons mama Vonga ye tout ça un comité d'organisation pour sauver artistes parce que le lobby autour de tout sonné na lobby bino moko beaucoup misaka ba musiciens voilà beaucoup misaka ba politiciens mais ba politiciens ba do faire chier bino voilà tala papa comment on va conseil on a des conseils moi bien on sont des conseils biaisés il y a des conseils moi mon banderole pour 5 casiers musique et koufi musique est obligé ba politicien peut bo inviter bango ba yebe musique et koufi que ça demande dialogue na bande pour combattant na pesi bo ketcho premier fan à mon conduit tous les combattants tout ça d'effort d'être autour d'une table que tu fan à mon conduit non fan à mon conduit ba ça grand combattant fan à mon conduit wana bo ketcho premier a yebi bo ketcho premier mutu na ngai faut que le bateau yo ba odon ba nani ba zo fa ba oyo ba o ba zo reprocher na ba artiste un artiste azali commerçant nete ba Intel ba Bralima ba Tigo zo pas c'est ça ba Bra Congo c'est ça qu'un artiste mais tamuzu ba règlement de compte de commande ndenge moko ya ndenge malamu te mais pour le moment tout peut se monter tout qu'il ne vers le dialogue je crois que jour na occasion
ya kuta mokonzi mboka nayebisa que les Asiatiques congolais souffrent bazo kemba surtout ko la nani nyoyo confinement oyo ya yo kendera na ba western kendera na ba monnaie grand baria omona artiste munene na Zolanda $10 toujours partir bazo kemba. Je crois que c'est le moment de mettre terme à l'Ikambwana. Tu vas négocier combattre balingi nini. Je me donne ce qui va réussir ils ont la souté. Voilà, ndeko chaka Kongo abimiseli biso idemo kitoko ya kosolola na ba combattant pona kosilisa makambo oyo esali magiso ba erreur ezali ba meka kolimbisa ba artiste siko nani nda kozwa initiative wana ya kosangisa ba combattant nani. Bon, côté ba combattant ils sont organisés. Ndenga biso artiste. Mon lelo. Je regrette la disparition de Papa Wemba. Papa Wemba souvent so bisangai. Chaka Kongo, moi, je vais être ministre Kiti des Arts. Papa Wemba. Mais tant que Koufi, mon thème est va Kofi Olomide. Mais Kofi Olomide de Konangai a blessé un bingi. Kofi Olomide, je l'aime beaucoup. Un Kofi Azali, fanatique à Tata Ali Tabembo. Pour nga Kofi na 20 mains, na Ediston. Le moutou, ngam na Zalaka, chargé protocole na Maïcha Park. C'est Kofi Olomide qui paye les factures à Maïcha Park. Donde bozaï osala nyonso Kofi muta ofuta. C'est Kofi qui paye. On se dit comme mais Kofi a mis bakate. Kofi a sorti na kata dictionnaire. Comment Kofi a kata dictionnaire. Donc même Moussou ba benganga na la présidence n'a proposé mise à quitter des arts. Moi je vais proposer Kofi Olomide. Il est très malin, très intelligent. Mais il est bon mayaka entourage. Nan ne biso kan so yemo mi yebaka. Parce que Lelo, toi, à part Lelo, Tamson Bisayo, Véjaro Benga, 86 ans. Diazo Kende, Tamson a Koufa de Bosso, Tamson a Koufa de Bosso, Nangai, Tonga, Yakufa Simanangai, Bakiamana Mateta, Bavel du Mavoti Abisso. On ne sent pas, au moins quand on est comédien, quand il y a un problème, au monde qui basanga. Le problème, c'est que souvent, le Balikamango, la seule association qui est organisée, ce sont les Alsaciens Binza, Ouassar Bakitiwana. Nous, c'est Tikali Tikarayo. Alors, les artistes qui ont organisé Bakiti na Mbinza. Bango, la seule association qui va organiser, qui va faire cotisation. Mais biso, la cotisation, les comédiens, et comment on a une relation avec Kofi. Mais non, les autres poussent à Rémi Kilo là. C'est quoi le problème? Le combat est à Soumana Manganda. Parce que babanga ça c'est ça me dit mais la bisoka le photo qui n'a pas donné à Sika ba donner à Sika ndenge nini chaque association ça na ma caisse nango et ça na ma siège nango so tangi ba association ebele siège nango te compte bancaire ça la raté je crois photo longo na niveau na je crois que na sengi vraiment na mise à quitter des arts parce que la société biso mingi ba ko mana n'était pas ça sur état général de la culture art. Tout le monde va en culture art. Tout le monde va bimbeté. Nous avons pouvoir de bimbélalité. Moi, je ne pas des artistes. Mais si on pas des artistes, c'est moi qui ai tout fait pour ça. Non, je crois que j'ai beaucoup fait. Je continue à faire beaucoup de choses. Je crois que les Congolais va comprendre ce monsieur-là veut quoi. Mais curieusement, on a comme ennemi numéro 1 à Bango. Baba lobi yonde na mama mbongo moyen te. Donc mbongo nde mutu ebomisa yo. Si quelqu'un, mon lelo, mon ngaza 24 heures sur 24 na internet. Na lobango na internet bala kala. Si quelqu'un a une preuve. Ora yeba ma kokolioko. Ndenge bimisa ka mutu. So mutu ayebi ke atinda ka 1000 francs pa mama fonga ye. Atinda ki 10 000 francs pa pour papa José Kambuguta. Atinda ke lokone poya tam songolo artiste papa deux fois a publié que tu as comme au cause abiso ya nazalaka très prudent ndenga yebisaka Manesi Baba passer Manesi Baba en Australie très prudent so penga loka mutu fait comment tant de façon na ngala travailler yango dira jaka bango yo jaki mama mari misamu comment to poter nan de faire Patrice
mais en retour nango sur l'action mikanda tout le monde travaille fait partie c'est moko. Il faut comprendre cet homme là veut quoi. Et puis ça n'a pas semi maman dit tant de maman Marie Misam. Allez moloto me disait souvent Tchaka Congo il faut être constant dans la vie. Dans la telama même au takenga ndengeni ngaza guerrier. Même au takenga ndengeni ko wala ko finga ndenga au takenga ndengo na suka nango lelo. Nzamba Sala on a fait partie de mes camarades ma casse de tout ça projet mon aïe il a signé avec moi on est ensemble avec lui sans comprendre ça dans un bébé ah Sampino mettre Sampino et bien on mettre Sampino et bien go que Tchaka Congo tant mususu qui dérange bango ne papa chéri ba mutu pamba tant mususu sika na koma tant mususu sika dérange bango parce que ya pas na côté terre ne ba ganga wana ngana kota partout. Moi je traite avec le banane numéro 1 à Mboka Yebi qui a un homme qui s'appelle Tchaka Congo Yebi. Mais le bel peu piraterie pas numéro 1 à Mboka pour besoin souffrir dans le Cameroun. Oui, justement on va faire un mémo na pesi papa Michel Mulumba. Okende baleli Mokonzi Mboka Mokonzi Mboka ba Félix yo sengo mbongo te. Mais osunga biso artiste to longo na niveau ta muso boyamba wana bak yo bisamba bele. Muzeta ngayaka. Wendo iko wapi? Wendo. Mono wendo. Ni n'était pas dans sa bien, c'était dans son tilo wendo ça. Vikaka. Jour Mokonzi Mboka oyeba vaya Tchaka Congo. Tamsunga bacha misa kiti deza. Tamsunga poso munene. Ndeko nangai. Bango bakendaka na pa bakonzi en solo. Même musée. Ama ba artiste. Pona kotuna bango. Pona to longo na niveau yo. Muzenzala. Ah bon? Nzala. Kadogo, kuyapa. Avec ba kadogo. Bake bo mangombe. Ko balia nzale sila. Babimana ni na pas de mabe na mutu na musunda. Est-ce que na niveau on a 20 ans normal? Non, il faut des projets à long terme. Il faut kotika ba semaine de tout ils sont en danger que de l'eau. Ça me souviens na moi fier hein. Il y a des gens dans la société, dans l'entreprise, dans Ngomba, il y a des Tchaka Congo. Il y a des Tchaka Congo dans Ngomba, moi je ne pas ya papa si nani non mate papa nani Kabundu Walesa. Na so ma crédit. Mutu abenga Tchaka Congo, moi ngwa tagiri. Vieux Tchaka Congo, ngabia. Oh, venga na campus abenga Tchaka Congo. Ngaba na sala mambo sala. Quand on prend c'était bon ne papa sa kombi. Akufa monique et Kolo sa kombi. Sikala, je crois que Naza déjà référence à tabo fingi Tchaka Congo yibi mais des gens parce que faut zo Tchaka Congo na ndenge ozula kaye. Somo mutu malamu sava. Somo ba Sylvie Kabeya. Didier, mama Sylvie Kabeya ma social yebi le temps bakana yo. Ce que j'ai fait, les gens trouvent ça facile parce qu'il y a la on a français. Bah hésiter Zali. C'est comme quoi, les temps pas le faire koufaki. 46 jours na morgue. 46 jours na morgue. Mais c'est une Nzambe, en Nzambe. Tchaka Congo Nzambe des fêtes, Tchaka Congo des fêtes des alités. Mais na remesaki maman Olive Lembe Kabila, na refeki maman de 10 en tout cas mais c'est acte pour ça qui pas tout kunda ba lu fo mawidi avec beaucoup de honneur. Voilà, to komi kokende malembe na suka ya émission na biso. Tchaka Congo na bino moko ba mikolo mwa boyokani ezalaki penza mingi te. Na génération oyo ezo ya sima totangi neti ba fali, ba fere, y compris ba innocent bazo ya na sima. Est-ce que pour na yozo mona mwa boyokani ou bien bakoyi ko sala makambo bino bosala kite ya kosangana ou bien bazo zo kaka bazo hérité kaka makambo esalaki bo bino bosalaki ya mabe yango pe kaka baleki na bino bazo hérité. Na baleki na ngai génération bakuti ya génération landate. Jamais génération wana bakoyokanaka. Mbala liboso mbali bele balika po bakoyokanaka te. Yozo mwasa muninga. Oza mwasa muninga. Oza mwana muninga. Na mwana musa muninga. Est-ce qu'on fait aussi la carte? Le balai que la biso je crois pour le moment, je ne crois pas que Falina faire et tona ni ba ba confier ba base tout ba confier avec mais ba ke bana base baninga. Moi j'ai des épreuves. Il y a des artistes oyo bazo ba base ya baninga. O bazo ba mama baninga. O bazo na bana misala baninga. Capable de nigrer muninga.
yango mona que jamais baptiste bakofanda bakoyokana ndenge baza wana jamais bakofanda esika moko bayokana 000 mais nakosenga neti bafali bafabrigas bainosbi bafere mwana ngai fabrigas barobine mondibu basala effort basala ta mosusu asomona ya bango nouvelle génération ya baartiste parce que baya tokuti basumba na nganda lelo sokoda soneke ezalaka wana nini na avenir soko pembeni nawe babwaka biloko libanda te mais nzoka mobutu asombaka ndako na kati ya ville na avenir de commerce mais la maison était vendue par les artistes congolais. Nani ateka ngo poto yokana totika biso babeni non la papa totika babeni baba parce que bateka bazambongo ce sont pas des gens ils sont au bakuti ya génération mabe basumba na nganda bolingo zalaka te ezui je crois que basa l'effort surtout beba loba nzambe Dieu va les aider na pesi prophète Konde Dobana loba amen papa prophète Konde bazali mode seko zali tango zotinda bafali bafere bafabrigas barobino bayokana déjà tomona ngo guerre ya barobino na bafere moyen te so bakoyokana ndenge nini oyo za mukolo okoki pe kobengisa fali obengisi pe robino osangisi pe bango monisi bango makambo wana lobi bazali coacher bayana bango bazali coacher bayana bango mais moni eloko lobi wana ya très capital zali rôle sans danger sans danger ka mutabeli non dernièrement na salakango tango ya kambo ya zeko na confine j'avais fait mais ils comprennent il y a des rôles nanga ya sans danger ça aussi c'est un danger en tout cas merci au la musingango tozonga susu na ndenge projet ya kala kokomela baninga papa Robino papa Fere tout ça ba kasi tokutana to so makamona biso parce que ils sont condamnés de vivre ensemble pour la culture que de bosso. Il faut des featuring, Falina Fere. On dit pas que ça monte. Il faut tous à un niveau. Je crois que merci. Nandenge susu zaki nango bato ba comprendre émission lelo que na susu baninga que bola na biloba loba wana te zali que tam susu za nango kaka moteur mabe que dikama nzambe satan mona mabe kaka mais 15 ans nazo koka kaka nazo continuer et merci vraiment la société zananga. Voilà, avant dernière question na biso Tchara Congo oza mutu oyo o participer na ba génération ebele ya ba musicien na biso. Musicien ya liboso o abanda pena idée que azala ennemi ya baninga. Ezala nani? Bon ennemi bandi de l'autre. Ennemi bandi de l'autre. Na musique pena. Non. Ennemi bandaka bambokela ba franco na ba kwami ba vikilo ngomba e bandaka ba kale Jeff banokala wana vraiment et donc wana écoutera jamais parce que mon nom la séparation la génération kala il y a des messieurs qu'on appelle les trois mousquetaires bango qui amanga na tabule na franco tango premier zali ngazo sangana bango mais vraiment que le faut tonanda bakamusa sika c'est Sandra Bomba il faut que na sika o vraiment et pour ça kichibiso et que de boso. Voilà bandeko tokomi pratiquement na suka ya lisolo na biso papa Tchara Congo soki eza na mutuna moko totuni ote mozali na posa ko répondre biso to kolobela bato na likambango ekoki kozala nini otuni ngate moko na kokufa asa na tika pana tuni ngango te voilà ekotika la pana asa na tika na artiste ekira bato balinga ba artiste nzamba kosunga kaka mutu moko akozwa mukumba na memaka oyo ekozala ndenge na moni mama Chantal Safu ebite atindanga atopera mbote ma Chantal Safu mbote bazali parce que si maman linga ba artiste mingi même dernièrement maman Ewaso on a senti implication là que na kosenga na bato ba na émission yo bo accompagner ngai rêve na ngai neti na webi solo komoko boye webi sanda mpongolo wewe mwana mwasi wana voilà sanda mpongolo azanga projet moko il faut asomela mutuka ya sika abi papa ngava na kufa na mwana ana souci ya papa na ye ya bien excellence na moni mwana ngai zizi na soki mwana soki vangu na moni nene soki mwana soki vangu mama na biso Nicole Danzenza mwana soki Danzenza maman ba bongisa 30 ans na makambo salami faut ba ça 30 papa na bango les deux frères soki que
na remesa mingi baveuve baorphelin bosuka sans danger ali tata na bino ali mobali na bino ali papa na bino na kotika bino en tout cas pardon le monde balandi ya sans danger balandi ngai 00 243 81 657 0958 00243 992 30 43 40 eka Obama ozaka nango mama bisidita ozaka numéro en tout cas na pesi kisu assemblée vraiment que bolemba te bosuta sans danger ti tokolonga kaka famille tunga nzola wana famille na biso tosali na ndenge ya famille na biso totunga nzola ko tunga nzola vraiment que tokoma tokoresi tunga nzola et tokotika bakoko na biso bakoko baka tokotika tunga nzola. Voilà, poto sukisa na biso question ya suka Tchara Congo association moko ebimaka awa ya ba femme veuve ya ba artiste musicien mutabano chapeauté yango ezalaki pauvre madame mwasi ya Madilu na ebite ndenge ya tika biso association wana e continue kaka to esuka na nzela muta dirigeant mama tete azali mama tete bazako za mingi na mama Paulina moi ça bébé calé personne mama Paulina linganga mingi que moni bien en français, il faut éviter des opportunités. Moi, je suis en danger, et il y a mis ça. Chaque jour, nous avons des news, nous avons des activités. Et pour le moment, tout ça, il y a papa Nabiso pour le misère. Voici notre dimension du Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Winga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo.